Mbote na bino balandinyo son océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba o tout ba mesana kolanda chaîne na bango océan du Congo chaîne oyo elobelaka bino ba vérité oyo ebomaka ba vérité to oyo mesana bango kokita sur le terrain kokundola oyo nyonso ebatama chaîne na bino océan du Congo bo continuer ko s'abonner na chaîne na bino pe bo continuer ko partager be mission na bino nde na uti ko yebisa bino bonne guérison na nga na mama océan mama oyo anzimi ko partager mayele na kabuya o mayelo bato bazo tangela classe menga na tangela na classe te exo ovana mama nanga nde lope bomoni nga na komi koleka ko pesa pe message bana Congo pe bandiko bazo yoka merci tant tolobaka o tolobaka mama océan lobaki alobaki soulèvement populaire ekobana na kana bato ya IDPS soulèvement populaire ekobana na kana bato ya IDPS ndeko nanga Moïse soki to ayi loba moko tielanga vidéo. Bonsoir peuple congolais d'ici Katou Bozwami, Blaise Zulu, sentinelle de la République démocratique du Congo, ange du temple à UDPS, gardien du temple à UDPS. Naeka kapona koyebisa bahati lukwebo, bahati, biso to bunda na mboko, biso to sacrifier vie na biso, biso bakomisa biso basi na mboka oyo, pendant lelo oyo, muko atomolo fati beto fanda na pouvoir. Mais naza dessus ya koyoka ke ba militant na yo babelela ke Santa Fati eza ndenge nini bo preparaki nini mpona mokonzi ya mboka nakomi kopesa batu nyonso tu raison nde baloba ke bato baza na union sacrée baza sincère te devant mokonzi ya mboka bahati zala sincère devant mokonzi ya mboka naza dessus nango ya koyoka ke mama moko soki mama ya parti politique na yo alobi ke pesa rapport pa Augustin Kabuya mama kopesa réponse akoyebiso boye bana wana balingaka bajete na président na bango bahati biso tobundela mboko bahati yo visaka poste ya président de la république olobango na restaurant bahati tala babétise eleki na réseaux sociaux na lwalaba bosala vote ya ba magistrat nyonso tout au compté po bloquer biso de 2023 union sacrée bino tout bozala sincère devant président de la république bahati lukwebo biso na opposition yo na FCC bozozwa bozwi biso tobundela bino na pouvoir voilà bongisa minduki déjà bandi nga naza matala kufa je suis prêt pour me sacrifier ma vie na Congo nalobi yango déjà soki oza sincère devant mokonzi ya mboka na kokoto ntango natakaka Vital Kamerhe otinda yanga te mpo namona kozalaka fidèle à chef de l'état nzo kokosa otya motema mabe devant chef de l'état me nga nayebisi yo naza lisu likolo ya lisu merci bolandi video wana eza bongo ndeko ya IDPS ndeko Blaise Zulu bolandi makambo azali koloba azotuna bahati yebisa biso santa mukwa tombola eza ndenge nini boyebisa biso nini ekomeli Félix na minute yo po bato ya IDPS bakoma kotuna bahati ke bahati yebisa biso santa Félix eza ndenge nini ntango ba vrai congolais babandaki koloba bino bato ya IDPS bandaki komona ba vrai congolais lokwa bayini ya Félix siko lelo bino bakomi kotuna bahati yebisa bino santa Félix eza ndenge nini ekomeli Félix na minute yo boyebisa biso vérité nini ekomeli Félix po bato ya IDPS bakoma kobeyela bahati toyebisaki bino tobi union sacrée lisanga babahati bakamere bamoïse katumbi bayini bomonaki biso bavrai congolais lokwa ke tozolinga Félix Tshisekedi te boya tosangana na ta oyo biso nyonso na place ki ya kofinga na place ki ya koluka oyo naluka nakanga moninga nanga te to comprendre déjà munguna na biso bato ya IDPS makambo mama océan alobaki yango bino bato bokosala ke soulèvement populaire ezala ntango ekoki bandeko nanga bato ya IDPS babeleli toyebi te nini ekomeli papa Félix to nini ekomeli ndeko Félix na minute oyo nga na yo nini ekomeli ye po bato ya IDPS babela babi bahati yebisa bango vérité nini ezoleka oyo biso bakongolais toyebi yango te tala Congo place ezokende
So tobi to beti lisolo tobi makambo insécurité na Congo boboyi. Tolo ba sécurité na Congo général Kasongo yo bimo lobi wa ko ba sécurité na Congo na kokanga ye. Pasi pe ma ba inya Congo. Maman c'est abandé ko beta mbela bien avant. Ane ko bakabi kabuya za ki agresser za ka menacer ba menacer nga téléphone ebungaka. Poko kitana caméra na ba place a bongo ça peut risque pour na ko bati la matériel na biso po ya liboso pe ba yibaka ba botolaka. Ce qui n'a pas été un téléphone à Malunga, mais il a filmé les bino bomona. Et ça, la mine a tant à l'élo na Pascal. Bah, kati mutu ba yo bois kae. Mais moi, il a bimi sa caméra zati. Pour ça, on a bimi sa caméra ba robot ou la caméra. Si comme un baboyo peuple congolais au vent de la nine, tous on la pour la nine. Aux autres, il y a la moussa pour la mouka na marambo au mona ou. Maman océan na maladie na e a parvenu ka kobeta moi mbela moko muke pour le peuple congolais oyo kambela maman océan yo comme lobani na lobby asali na émission te mais ça ka flash pour na reveiller conseil ça ba peuple congolais pour na marche le 19 ndeko Moïse tela nga vidéo wana mbote na bino nyonso ba landi ya océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso Bino bozwaka vraiment temps ya kolanda émission du début jusqu'à la fin. Nzambe apambola bino, abatela bino ya solo nzoto ezali malamu te. Kasi pona Congo soki mwa opportunité pesami ya mwa kisi ekoti epesi mwa makasi esengeli kaka tobetaka mwa mbela ya moke parce que kolo ezali ya biso kolala boye ndezo torturer biso encore davantage koloba nde pesaka biso mwa kimia tango bimisi pema wana nde ozwi mwa kimia parce que ko encaisser biloko ezoleka la République démocratique du Congo vraiment ce que ezali soni na ebité to lo basoni pambate soni ete ba congolais basi balati soni eleki basoni nyonso ezali ni malédiction ce que za malédiction ça veut dire tout congolais a déjà la malédiction oyo to ebité ce qui eleki ata 4e génération ce qui ezali passé to koloba ete peuple congolais ça n'a pas sur eleki ba pasi nyonso ce qui ezali eloko nini ça veut dire congolais azana ngaka ya pasi ya koleka lelo oyo na banzi ndenge kaka bato baloba oyo océan lobaka ke monoko na ngai ezali bongo nganga kozanga océan na banzi bato baike bakomi mona ete nzambe pe azaki la kati la biso pona koloba kasi ngolu ya nzambe tata nde pesi so makasi ya océan ya koloba mwa moke ndenge na uta na koyebisa na bino ete na kozwa minute ebele te pamba te sengeli pe na batela pe nzoto polobi to bunde tumba ya malamu nini na koyebisa na bino ndenge na bandai koloba ete monoko na ngai ezali bongo nganga kasi ngai na linganga te yali bongo nzambe o azalaka kati na ngai o arrevelaka ngai to moma o atelisaka biso makambo yambo ekomisa mapo biso to ya kobetela bilo ndenge to baka ete to ali basinzili bandeko la ngai to ali kosala mosala ya Jean Baptiste na banzi ete moto moko ta koboya ete na ba mama banso baboti bana bango mona moko ta leki Jean Baptiste pour naissance na ezalaki naissance ya kamo bino soboye beza lokola chaîne na bino ya libération chaîne ya océan du Congo pena molobelango océan de la presse congolaise pena bato banso balekaka na banze boko kamo kabu ya simbi yenda et belé po baloba lokola kabu ya sengeli batangisa bango sengeli balakisa bango kasi kabu ya lobi bela kotala kala koyokaka malako mamo se ayebisaka ye elelo mamo se azana sengo atakona lali kabu ya kotelema akopesa maloba ndenge esengeli pe bato bakoyoka ye ba peuple congolais côté malanga ezali ngolu ya nzambe komona ngali sukolo bali koona bino botondo nzambe pe malobo na kolobala bilo boyoka yango pe bosayela yango pamba te to uti bongo ko simba pe kufa kasi to sekulo kwa balazalo c'est que nzamba lingi lisu Congo pona kozongisa so moto lokolo sea de la presse congolaise na pe mana bomoy pamba to sea bilo sa kendaki kasi nzambe dazongisi to bimi na kunda ko ya ko yebisa onene ndeko na ngai ko simba ka bawo ya nzambe te nzamba lobi ne touchez pas mais ouais ils vous feront la guerre mais ils vous vaincront jamais c'est que tango biso to ko sekwa Congo pe fo sekwa tango ya ko sekusa Congo yango to yebisa ke bilo bitumbe komi bomoy na bilili bato bako uta boko bako bundisa bato na bikolo mosusu bomoy na mbanza ngungu bomoy bisika nyoso ya kotumba biloko na salama te sabotage wana ezali di ya bakange Chilombo sakangami na moleke oyo ba Bruno moyen abima yalité ankala kaka kasi lelo o na yebisaka bino banso na bolingo ya République démocratique du Congo na koboya ko mona ka lisusu makila ndenge basalaki biso na Mosée Laurent Désiré Kabila
esengeli ngai na yo tolongwala soni yo tokolongwala ngo lolenge ni le 19 moye bana bakotambola bali bayike bakobenga la banzika na pasi oyo na mwa pe mona zu moke bokomona tokosangana na bana biyike bakobenga mamose ya telema tengu maloba liloba biso to asima nao po tolakisa na peuple na kobenda pema ya kobenda moya koumele ya lite kasi tokosala pema koki kaka na zana bango ata minute mibale ndenge na zu ya koyebisa bino boye peuple congolais ya solo boli na mikili ya bapaya ya solo bino bokotambola kasi kuna kopesa lisekwa te lisekwa ya moto esengeli azwa yango lesika na ye boko bunde tumba ya makasi kasi bozana mikili ya bapaya bana o basengeli basenza makambo bango balia o balobi babima le 19 bosunga bango na lombango po ete tosesa likambo etumbese komi na Kinshasa bana Kinshasa bakangi ba Rwandais bana Kinshasa bakobunda lelo nazali koyebisa bino ete ba conseiller ya Félix bawangi kasi bali na soni bakobanda lolenge kani po ete bango bali baloki ya liboso poto pesi bango mbela ya kolobala bango ete soki bolingi tozana bino elongo po ete ngai oseya pona Kongo na kosola takola moto mabeso ka senza komi petelo soka ali Yudas na kosola na ete kasi eloko wana nde pesi bango pasi kolandisa manekolo na bango moye balobe ya te kasi ngala koyebisa bino bosolo ete Félix akangami na moleke akobima te pamba te Vital Caméra si ami beleli Vitalo auti koyebisa la bino ete ye akei konégocier na Rwanda la qualité nini azalaka nani na Congo oyo ya kozwa mobeko biso tokendaki na barisi na banze bomoni etumba wana tokendaki etumba ya Monique omoni etumba na lelo Monique aningani bomoni lelo balisi babeli ete balobi bakota la Congo yango tolobi le 19 mamo seya kozaka loko afulumi akotambo na bandeko na ye kasi bana bali bayike o basi bazwi formation o basi bazwa formation ba oyo bazwa ka pe malako ya Mzee Laurent Désiré Kabila ba oyo pe bango moko bamilobi ete tolembi po ete tosi topoli moye to banga ngelo ya lite congolais tout akobima le 19 kasi yo ndeko na ngai okolala pona nini papa Michael boyebi numéro ya papa Bruno to bokoyo ko benga ngai équipe polate la Chabienne de Bruno mama to beli bino soki bano bazuka misolo kwa $1000 na yebisi bino ke bokonzima to ko salama to ana posa lango ebelete so ba aka na $1000 parce que ndambu to so sali na lolenge la biso moko to sali moi moke kasi soki basimbika mbongo lokwa $1000 moi je vous dis boyoka bamboso bakimi que Dieu vous bénisse moi na benda pe mamingi ya te mena ebisi bino so bazuka misolo kwa $1000 mboso akokima Félix akokima Kabila akokima Vital akokima Moïse akokima plan machiavélique balimbasa na Congo bandi kolanga bakosana nango te tikanzamba batela bilo mama missionnaire bobenga biso so bosunga te bobenga Bruno akoyebisanga bato tu bokopesa mbongo so bosunga te tamsona koyamba te pasi ya lia solo lokwa na kozwa mwa kisi pe mamuke moyena l'exapete so na lekisi ekosala pe lobi pasi mais na lobi na bino soki bana na bazuka $1000 seulement Daniel Ngenda ndekolanga na Toulouse Charlie Chobo tobenga na kina bino soki bana bazui $1000 laisse-moi vous dire que chasse lobby mutakoloba le soute mutakoloba te parce que oyo biso to sali na lolenge bano bakosala bokokamo mais bo soutenir bango bakosenga mbongo wala te so pona nini te ndeko to wana besoin ya mbongo olingo linga te tozala besoin ya mbongo omoni basoda nde bakenda kotumba bongo basa organiser po bapesa bango mbongo omoni nde bakota kobomana basa organiser po bapesa bango mbongo bazokanga ba Rwandais na $1000 na poche bazokanga ba Rwandais na ba téléphone Android mais yo vandaka kofinga bato biso to wana besoin $1000 to sengi yo te s'il te plaît to sengi congolais concert o alingi abunda le 28 to appuyer bilo boke l'ambassade à Rwanda mais awa nde fo biso to sisa makabala ata bilo boke la poto ke chasse ko pela kaka mindele ba koseka bilo parce que il faut ande la capitale to banda de mbongo bilo bolo boke ça dans marche à Rwanda botinda yango na Kinshasa bana ba bima ba podri ambassade siko to okendete na likamute ba ocha moto pe stratégie la to boye ko pesa ngo parce que ba koyo ko ya ko kanga bango avant metolobi avec $1000 bilo mo bon na tika nzambe apambola bino to kutana bino na mikolo mizali ko ya suki nzambe apesi makasi. Bomoni maman océan aza na passe bomoni kuta zo koka oloba ta so loba na passe mais telemi pour le souci en mboka na ye pour qu'elle loba tous les Congolais les 19 missions sont libanda
Congolais conscient, Congolais ça n'a pas ça mboka na yeke liboso. Les 19 biso soto malibanda. Tant yo la biso na distraction buso ba ya kofinga ba ndeko no ba Congolais ndeko na tali video no moko zo finga. Bokechu mama bokechu na to ezati na minute na makambo eza to bundane contre banguna na biso. Mama bokechu na minute to na ngoti na te. Est-ce que nous sommes en Congo na vie plutôt attends moi pas en classe à malonga attends nous attends moi na vie pour attendre en classe parce que tu attends na minute toi na posa na te na minute toi na posa vrai congolais toi ça na toi pesa na maboko Félix Tshisekedi tu as vu que na posa loba vérité tu as vu peut-être pas bataille les pesa maman abimisi vérité babi ba cha loba santé na tu as vu te santé na esani. Tant que le peuple congolais est en distraction, tant que je suis en biso. Les Rwandais sont en kala na mboka. Les Rwandais kala bakota na mboka. Mais yo kaka na kofinga baninga. Tant baninga bazoloba, tant peuple congolais azoloba. Félix tout autour ya bato baza pembeno baza ba Rwandais. Bino bato yi de pes bozo boya. Siko jour di bonzimi. Donc comme il y a tala besoin de pembena ba Congolais. Est-ce que tant makambo maman c'est ba bande ko loba. Bande ko bune bande ko tema ko loba makambo. So boyo ka ki oye komi le nga ko koma. Le long bana bataille de pes bangola ba ko molela. Santa Félix pa ça bango ça éviter. Santa Félix c'est ni. Félix c'est ni. Oh biso peuple congolais to éviter. Peuple ngongwe koki. Mais monsieur ou t'es c'est qui bino 9 mois un jour à souka maman va bota et ça la rapace donc Congo comme il permet la libération il y a un makambo to comme obima alors ngana to kota na ma distraction te to kota na mabunga te to finga na te ndeko beti libaku benga yesola na e vrai congolais na minute. Soutenir bateau ba obunda combat. Bolani message à maman océan. ABC bino. Bat baza motivé à robima. Pour trop c'est trop. Parce yo tang bat ba lo baboye, yo ko le ko komi ko finga, bino kaka mbongo ndeko na yebisanga place ni ba bunda sambongo. Et le bino maman océan, mboko batumbi na basoda batumbi mbongo. Yo kati ba yo tuma mboka na pam. Balali banamuka ba yo tumamboka ana si ba préparer kit préparation ezaki ni mbongo ezaki makasa po yo so bandeko basengi mbongo po babima babunda yo komo yesa bango bino kaka mbongo vrai congolais na oloba bien vrai congolais bolandi pe na message ya maman océan lobby vrai congolais mutu aza na souci ya mboka na ye tia loboko na poche ko kangate bibisa po na mboka na yo ta ekoki peuple congolais comme na posa ya robima bunda. Tu t'es trop, tu lobby trop. Mais si tu as action, fait comme ça là. Tant que tu as action, tu as coquille. Bah, tu as idée, parce que tu as conscience. Bah, tu as idée, parce que comme si on a pas ça, bah, tu as idée, parce que nous sommes au Bozali. Au Bozap, les 19 marche, on est poni dans le bas tout. Et ça marche à la Moukate, et ça marche à peuple congolais. Abima bunda pona mboka na ye. Oh non, ça dit frère, ça frère congolais. Alors bateke marche wana za bato la muka, marche wana za bato ya opposition té. Et ça marche ba congolais. Yo mto mesana ko kabwa bato. OK, marche to ko kenete. O sa infiltré, to koyeba yo mukolo wana. Yo pe soldat o mesana ko kanga muto abima o déclarer pona mbongo na ye, pona mboka na ye. Yo bimo beti gaz, yo bimo zo kisi batu, yo bimo beti masas, mukolo wana to koyeba yo. Pour trop c'est trop na Congo. Félix est en haut à redénoncer. Est en haut à relever la vérité. J'espère que mission na ça que le bon mona quand on contacte na ba ki congolais azala muto azala na motema monene ya kolimisa ndeko na ye. To kolimisa yo. Mais loba ne siko vérité.
kobomba te bon peuple congolais pe tozo ba vérité eh tozo bomba to yebi oka toujours osana kaba ya banguna mais yebi ce peuple congolais vérité pour so conseil ça bima bunda pour te sauver yo pour bato yo pesa ki maboko bato yo ndima ko va na bango ba trahir yo lelo to lobby te to yebi te pour to ki bato ide pesa ba komi ko lela ba bi ba chepsa bango santé ya Félix Mkwa tombo les andeni biso to yebi te santé les andeni tant yo peuple congolais en distraction au fin ndeko na yo peuple ne soit à Libanda peuple à la 4 à la province tellement bido bima biso nyoso les 19 bino bato bozara bote mato bunda bino bato bozara ba poto ya bino rosuka kuna mais oyo rolekela biso na capitale place makamle se vandi et rosa ndenge mususu par rapport na bino alors boti na finance na bino ah peuple abima bunda tanga okosela bakuluna eza bakuluna te ba Rwanda ba infiltrer biso ba koti partout est-ce que kuluna penda ko sala sala makambo to sala eza bakuluna te soto landeli bien eza bakuluna te peuple totelema bande konanga mukola lelo pena na lobaki na koloba nanga mingi te mais na ka réveiller conseil sa peuple congolais o nyo soza libanda o nyo soza na kati ta ekomi mabe to na mboko be moko to za mboko mibale te o eza ke so ba botoli o na rovana na o te libanda bo vana ka bo souffraka o sko za mboko na bino o yebi ke na ko sala nyoso so sko ba botoli o kende wapi peuple ngongo ko kitele mo bunda yonde ko mesana ko finga soko fingi to koyeba ke oza étranger personne de solution à likambo tia le bon on a poche bimisa pour likambo le 19 ba peuple ba bima ba bunda likambo so comme na Congo comme na tous les Congolais ta yo fana ka libanda biso tant tozo ka passe bande ko to mona ba kufa na ba est baza ba vrende ko na biso te ba peuple congolais ngo to yo ka passe alors yo ka passe na likambo so le kana Congo po esa mboka na yo tant ko kitele mato bunda bato a ide pese bosu conscience boya to bima to bunda na bino le 19 na place que loba botelema na base ya nzete na baparlema te bobima to bunda mbose yebisa bino ti mama na gouverneur abandunda uti oya na assemblée nationale ayebisi ye vérité ayebisi mboso vérité mboso aloba makambo asoli na mama na ya gouverneur ya bandundu mboso ayebisa bino vérité wana tangu yo nanga peuple congolais entre biso na biso ole to pesa solution pour na mboka na biso mais tozo ki na ba distraction ko fingana ya ko lobela muninga mabe muninga so lobi yo telema lobi gba yo te na temps ça ma finga sous congolais te congolais asali yo mabe bo benga na bo solola etake ba congolais eza dash moko ba lobaka singa famille ebena na mekata na kate toza ba congolais na minute to sima loboko na loboko yo pe mtokola na émission oyo o za na parti songolo o za na parti nini ko finga te la émission ye bandeli tina suka oyo ka message nini molobe na bino kabuya o boyeba ke na sima caméra mais andimi ko bima liboso po trop c'est trop na mboka ta eza mabe ngongo ekomi mabe bato aide pese ba komo loba vérité ba ebisa bango Santa Fachi Mkwa tombo le commune to ebité Santa Fachi eza ndeni tangu yo peuple congolais oza na rolala préparation ni ba préparer les biso ne ebisa ki bino na mission uti koleka danger ya peuple congolais baza misatu tangu yo vrai congolais ozo kende ko adhérer na parti Vital Kamerhe INC tangu yo vrai congolais ozo kende ko adhérer na parti ya Moïse Katumbi un étranger. Olo s'adhérer to bimo buna pona mboka na mezo que ne ko s'adhérer na ba parti ba étranger moko boy. Ba danger ya Congo bango na ba monani. Vrai face à Kabila yango ala kisibiso. Ba makambo to ezaki préparer depuis kala.
bakosa biso bayela biso l'opération okitisi munduki bapesi yo $100 pas soi-disant soki pasteur soki ngoi nani oyo bakangaka kendaka makala opération bazalaki na posa babotela peuple congolais nyonso atika na maboko pamba mpo na ntango baya bakanga ye mais toyebisi bino bokosi tous les rwandais ozokota na congo yaka na yo me okozanga ndenge akobimela okokota na yo me ndenge akobimela okozanga tokanga bino lokola bazoba ti omone tokanga bino lokola bazoba boya na mutu azotinda bino boya na mutu abombaki bino abimisi bino boya oyo eza mabela bakoko tokokanga bino kaka boye ntanga makambo boye ezosalama yo peuple congolais ozokota na badistraction buzoba ndeko nanga yo mutu oprépare na boyi te mutu na mutu aza na sentiment na ye yo mutu oprépare te biso nde toza boye tozoprépare concert ndeko bokoya mpe na concert wana bu bakangi bino nyonso na concert totika nombaka maconcert Fali Poupa aza congolais akobetaka miziki na Congo ta nyonso oyo ya kolinga mais soki moko eza libéré te Fali Poupa akobeta concert te tozonamaka maconcert totya mopanzi le 19 biso nyonso nombre boprépare mpo boke concert ya Fali Poupa nombre wana so tobimi le 19 ekozala bien Congo ekozala libération yo mpe mutu omesana kosoutenir bamusicien napesaki mbongo mpa kinganya asoma bainstrument napesaki mbongo mpa paster kinganya contribue mpo na mboka na yo bato bandimi bakufa mpo na mboka bazali ntango mosusu biso tokobima boye tokufi mpo na mboka me bénéfice wana bino bato bokobénéficie nango botya loboko na poche vrai congolais kanga motema te émission boportango boyoka ngo kozape te kolekisa te yoka kota suka po tya komatanga mabe te yoka émission ebandeli ntina suka vrai congolais partout ozali na province na afrique oyo bino bato ba province oyo bake bitumba ezobundama na kwa mutu etali biso bato anini te te kongo eza moko mobutu alobaka tosanga na biso nyonso balobi air liste ezobela na nzoto mobime koyoka pasi alors likambo ezozwa bandeko na biso na kwa mutu ezotouche biso nyonso bapeuple congolais yo ndeko ozoya mpo na bokabololo bakeli likambo etali bato kwa mutu etali biso te kotya province na biso buzoba te bitumba ebundama ate ebundama kuna oza faux congolais toyebi bino barwandais bokoti partout bakintiekwa barwandais tokokanga bino bokozanga nzela kobima bokota tofungoli porte bokota frontière nyonso Congo tokokanga ngo esu te bino barwandais bokota tokokanga bino lokola bazoba motane bokomi okosana tout peuple Congo place ozali telema fungola misu mpo na mboka na yo mboka eza moko mboka ezalaka mibale te oke obaluka ozonga na mboka na yo so bozalaka bakongolais te botongaka na Congo point mpo boyebi koza mboka na yo soki otongi moto akoderange aza te bandeko nanga na mokolo lelo nabai na koloba nanga mingi te juste azali kaka mpo na koeveye conscience nyonso ya peuple congolais oyo aza libanda oyo aza na province oyo aza na afrique atelema bunda mpo na mboka na ye bapeuple congolais bafungo déjà miso bandimi na bango le 19 bakobima libanda bongo oyo soda rwandais oyo mesana kobeta bagaz oyo mesana kobeta masasi yaka le 19 tozela yo yaka na bagaz yaka na minduki na oyo obetaka bato ya kobeta tokozela yo omone tokanga barwandais nde tokobosana tokokanga bino basoda mpo nayebi mpe nde bozana bavrai soda congolais nde na bande koyebisa bino na be mokolo lelo na koloba nango ebele te kasi nakoveye kaka conscience ya bavrai congolais bokotisa loboko na poche le 19 bana Congo bandimi babima mpo na mboka na bango kofinga te kotyola baninga te eponi nango mpe couleur ya politiki moko te eponi nango mpe couleur ekolo te vrai congolais kotisa loboko na poche bimisa yo obimisaka mbongo na yo mpo na makambo ezanga tina me bimisa siko mbongo mpo na makambo ya mboka na yo concert spectacle esilaka te mais mpo na mboka baoyo toza nango mposa so mboka ekei tomona yango lisusu te kasi nzimba kokotisa loboko na poche bimisa mpo na mboka na yo bato bandimi babunda mpo na mboka esi bamonani bazali
bachi bato ya IDPS baleli tobona biso makamba Musée Laurent Désiré Kabila toboyi yango na Congo lisusu bato ya IDPS bango wana baleli balobi Santa Fati tobona biso makamba Musée Laurent Désiré Kabila bachi na mboso les deux dipon po bino na bato baoluka bo négocier na Vital Kamerhe bino bato baoluka bo négocier na ba M23 toboyi na biso makamba ya Joseph ya Laurent Désiré Kabila songela biso esusu toboyi na uto ba biso ba peuple congolais tozaka na bolingo ato selinga mabe na 12h na poko na okuta no to vanda to kosolola ba Congo man na suki na nga ngabaki na koloba mingi te mais na beti kaka mbela le 19 partout zali kokanga mutema te muto komona za pembe na ko tia songi ya te ba wana baloba kaka ba bimaka te étranger po frère congolais koloba bongo te vrai congolais akoyoka message baningani ba opesa vrai congolais akoyoka message ba peuple congolais ba opesa merci na bino so bokolanda émission oyo bo partager yango kolanda ngo peka na katikati te kolanda peka na suka te po tia commentaire mabe landa ngo na débit ti na suka Congo faisons un bomoko na ngonde zalaki partager émission oyo merci na bino abonnez sur Sénat du Congo. Oh, vous consommer ma vidéo, vous pouvez émission na bino. Vous continuez toujours à s'abonner à la chaîne na bino. Vous telle la émission na bino. Et bah bonne guérison na maman océan. Prière na bino pour na maman océan. Bolandi, na bi ke bo mona calendrier bo moni wana bo sepeli lisusu. Prière na bino nzamba bomba yi. Message ezaka toujours le 19. Na suka na ngala suka to boyi makamba musée. Bachi to boyi makamba musée, biso Santa Fati za neni to boyi makamba musée. Ata sala biso mabe aza congolais to boyi makamba musée. Merci na suki ah.